Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Sali na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV na ba abonné na biso nyonso ba mbote partout place bozwami bokota po émission si bandi émission vous avez droit de savoir ouais ça représenté par Oyabino Darling Love la canon na moi ça mo kondi moi ça mo bali moko po mo bali nga balataza yanga mbetele tolo na bete kuto téléphone na betele mukongo pona kende liboso na profiter na pesa mbote na mon boss le big boss papa Sibou Mutombo depuis Allemagne mbote na yo papa pourquoi pas na cœur sensible journaliste à Congo Check Check et si kozwami mbote na yo vraiment ebele toujours Darling Love na émission na ye vous avez droit de savoir obozaka na droit ya koyeba na pesa bino po boyeba vraiment bayemba ata mwana baba za mwana baba mwana ndundu aza mwana ndundu mwana koka za mwana koka mais na couple moko na minute tozoloba na bino sujet na biso ya lelo couple wana si baboti bana ndundu misatu bandeko balandi ba abonné na biso ya Congo Check Check TV. Mama Bokilo mama ya mobile alobi nazongi na bakoko na ngai famille na biso ndundu azalaka te biso toza bangala toza batu ya kuna batabwende na bwende bandundu bazalaka te mama yo meme biso bandundu misati na famille ekoki to ba foti kalibala oyo tika mwana na ngai mama Bokilo sko akomi kwa ko tiani de ko moi si mal à l'aise yango nazanga mon côté na plateau ya vous avez droit de savoir ozaka toujours na sous les bambou ne makambu nazana papa Billy nazana bendo lelo vraiment to ça na bango analyse elongo na sujet na biso oyo ya ndeko na biso ya mwasa zobota bana ya bandundu oyo mama Bokilo lobi il faut bakabwana na ko banda na papa Billy. Bonjour papa Billy. Bonjour la canon. Mon nom est Liboso na ba fan tout bazolanda. Ouais, na pesina numbote vraiment ebele na Emerias ya Mawete na Angola, Laetitia Tiala na Mawete na Angola, pena Laetitia Tiala moi c'est Pembe, bambote ebele vraiment na Angola. Na pesibino tout bato balanda biso bambote ebele. Ah vraiment de makambo ezalaka. C'est une place makambo ezalaka. S'il y a un problème quelque part, na Congo Check Check solution mona na kaka. Merci beaucoup papa Billy. Bonjour Bendo. Bonjour Darling la canona na pona Rolanda na pesina mbote na José Dierma. Na Suède kwa mbala kitoko na Tali Koto na Suisse Fortina vrai chérie moi si ya bato ya fiston la sublime. Merci beaucoup Blandine Bendo. Si j'ai n'ambition ya lelo on eza ya pasi pe mawa po balobi mwana baba zaka mwana baba ya koka zaka koka nyonso mwana mais mama Bokilo aboyi alobi mwana na ye fo bakabwana na mwasi wana po akotiseli bandundu na famille azongi tina bakoko na ye bazaka na bandundu te. Mais innovation koti na famille na ko yuko bengango bakoteli bango bandundu mama Bokilo aboyi na ko bandana papa Billy mama Bokilo alingi libala talobi mwasi wana il faut atika mwana na ye po azobotele bandundu azoko ko botele bana ya po eza normal te ya ba mwindu ya ba pembe balingi na bango balbinos te. OK, merci. Mama Bokilo na posé une question moko, est-ce que mwana na yo si abota libanda ava bota bandundu? Pourquoi zo kizeka mbala moko mwana mwasi abatu ki bakabwana azobotela bandundu na kati ya famille? Peut-être bandundu wana omoni maka mususu tolokota yango biso mibali toyeba te. Oke kutana mwasi mobo yaza koka. Osepeli na ye obimi na ye. Ozu semence ya koka wana na nzoto na yo mwana mobali. Oke linga siko mwasi mususu oboti koka wana kuna olobi koka ngo auti na famille ya mwasi. Okoza yo obimaki na ndundu moko quelque part ozu semence ndundu na nzoto. Obali mwana batu. Ah bongo. Oui. Obali mwana batu na ndako banobotela bandundu ekomi problème. Ndundu azaka ka mutu, koka azaka ka mutu, botika biloko oyo mama Bokilo. Siko tolo bananu lelo oyo bandundu bazana mboka na biso. Ezana bandundu na mboka na biso basala ba succès koleka yo mama Bokilo place ovandi. Eza bandundu na mboka na biso babali mariage ya canon koleka yo mama Bokilo ovandi. Kokabola bango te pona bandundu bazabatu. Soki nzamba lobimbo na kata kasi telema nzambi mutu azopesa bana abisa va na kata mwana na bota esuste oloba nini jeune garçon
tonton parce que na habité sur aza papa aza tonton ou bien aza déjà papa parce au marié et si akoli moi né liboso mais titi ma on sur ma photo bon monde moi né liboso ya ndundu on a déjà ya okola aza déjà presque na 18 ans. OK papa s'il vous plaît nazo pesa conseil moko muto pesa kabana ezanzambe tika mwasi na yo bo vanda bo continuer na bino lobina lobi kuna na bandundo ba obota lobina lobi kuna ata so aboti bandundo wana 15 ndundu wana lobi kuna ozala président de la république. Ça dépend par rapport au maman le baba po wana po na ko banda ko boko la bapo wana papa Billy eza pasi mbongo na ebi vraiment mutu moko bo skizenga ata soki ayoki yango sale pas c'était vraiment na ebi fille mo bo avanda na matete azala pena ami intime nanga comme na Francine Mujinga place aux allez vraiment longue jambe na pesio bambote belé na ebi ke makamto zo bezo concerner ba po na bino mais soko tali mwana mwasi ona benga ke mwasi apembe longue jambe soko talié au melisoyi soki otalié kaka boye oyoki posa na komela bien fait okomela oyoki posa komela miliki mais abimi na famille riche te yake basali ba dépense nzambe muto apesa kabana. Merci beaucoup papa Billy tozana Blandine Bendo analyse d'abord et pas inayo ya maman bokilo ndenga zo boya lobi ye akoki kolinga mwasi ya mwana oya boyote sa boteli 3 ndundu na famille na bomba ndundu bazala te mais ya kotisi innovation ya sikaili bango bandundu. C'est qui pourquoi? C'est qui Billy famille ndundule to bandundule tiba imsa tandundu si on ba ke bon ba sel ba famille bandundu po bana pe ba botaka bandundu bilo kam singa ye po mobala bimaki na mwasi moko boy ti ndundu za makila donc mwasi za makila bandundu ye penza ko na libota maman bokilo za na raison yo penza na libota batu donc yo ko créer no ka famille bandundu d'ailleurs ça les famille bandundu de famille bimane ko bandundu po bana ba bota bandundu ba da 3 ndundu ata ba botinde ba bota ka ndundu bo sa famille ya bandundu maman ça na raison poani na mode njo donc izoko ko ba Thomson wana ba njo donc kele ndundu bazaka banat pardon amona ba on bloc ba chinois bazana ba église bazolo kaka nzambe pesa nga tandundu azolela kaka nzambe na yeba take na yeba ke na botaka pe nga tandundu mamu una bota na ngati nzambe ko pia ngata soka nzambe bilanga ko bano na peso baka bandundu do se kanga libumlanga ko pia bana te to ba mwana ndundu aza mwana te na ozwa te na oso nanga te yo mwana yo mobali so yeli obokilo ndundu olinga tanga zo yane kana na portail kana papa out oh te soki mundele sava soki ndundu lo soki mundele sava na ozwate na kolinga pe mwana kayilanga ndundu te bolimbisanga ata couleur moni couleur na ato soigner ngo ndenge ni loka onga nkele surtout munoko bandundu loka onga nkele na bigi émission ekosila pourquoi pas monde to sala émission boy ezala bandundu batala biso ok bien bavandi ba otala bisone tolo bila makamwa bandundu ya zolo ki ataso ba pesinga mwana ndundu na ozwate ataso ki mwana nanga yelinga mwa sandundu na ozwate poto continue poto za la bien kata émission ya kende non poto moi si a petit problème na ye na émission vous avez droit de savoir na chaîne Congo Check magato azana Kinshasa mais ba émission ya Congo Check ezo laksama awa na ki na ba chaîne eza câblé vraiment ezo laksama déjà a pesi akomaki alobi batu ba aider na ba conseil non que to siko na conseil aboy na conseil aboy tokosima na bilamba awa liste tozo sala ensemble oui tokosima na bilamba parce que eza nango buzoba mwana ndundu aza mwana bandeko nanga nzambe ya bolingo mwana ndundu aza mwana c'est Dieu qui crée c'est Dieu qui donne les enfants soki alobi ki apesa ndundu akopesa soki alobi apesa avec akopesa yo tu n'as pas droit ya koyebisa misa tu mobile eza volonté ya nzambe toi tu n'as pas droit ya koyebisa nzambe que Seigneur nde eza boyo pesanga mwana zalaka boy non. La Bible dit il agit de sa manière, de sa force. Toi, tu ne peux pas obliger le tonnerre. Il y a des gens qui ont na place en Nzambe, alors que Nzambe yonde ngozaboye, yoko pesa mwana ndundu te. Ndundu za moto. Ndundu za mwana. Soko boti bango ata bazala 80. Neti biso balu bato bota kebele. Obali mwasi boye botelo bana ndundu 20. Oh Seigneur, merci. Merci pona raso pesinga oyo. Na kati na bango nyonso wana, Nzamba zana grâce atina kati ya mwana na mwana. Ozo mwana mama, lobi kuna oya kobima ministre.
lobi kuna oya bimi président lobi kuna mususu abimpe kuluna na kati na bango ozo comprendre bango nyonso baza bana alors bateke so ba pesinga ndundu na oloba te ozwate na esa banzambe kangano mabota nozo mwa ndundu te bongo po ekomela ote déjà yo bota mwana moko yebi ko bota ko bona bato na mona tate boni mwana ndundu ya pona ngeza kwa malédiction famille na betu pa bandundu ata na victoire na mono to le kaba na signaler ka bandundu omoni mwana waswana na bino te bobeta bi yo na beti sa na beti mdino ndo mwana chinois na ndenge tala mo ko mpia ngaka ndango choto malili surtout bandundu ya Zaire pona na Zaire na bango mefonga na Zaire na Zaire to na bandundu na surtout bandundu wa Zaire modèle otali ndundu sepeli iza bepte soki mon ndiro mona kwa bandundu na olobango boete na olobona litoi yo moko répondre nga bana balaki l'intérêt abaki l'intérêt ndundut abaki azana foyer bala l'intérêt yesa paso bana yake lo côté mbala ngaki eno wapi angaki eno wapi abale l'intérêt bo mo papa ne awokende do seki bana ekufati bendo azosala analyse lo ye menga na yebi ke mwana nyonso aza mwana nzambe ne muta pesaka to ba yokoki ko exiger nzambe te o s'imposer que pourquoi pesinga oyo boye te na ebandeli nga kuna nobaki na ebandeli tango babota déjà mwana moko fallait batika lokola ba continuer c'est que mobile na lingi bavanda papa to koma déjà na suka analyse na biso da analyse mki to sala pona moni peno komi na kanda makasi to bebisa émission te balanjo balanda biso ba sepelara vraiment tango ba olanda biso bazozo na ba conseil na kati wana papa Billy conseil ni nozo pesa na bandeko o bazaka mwasi ya boti mwana sana défaut wana mobile azo wanga na wana faute ya kaka pa mwasi conseil ni nozo pesa na ba couple wana oui soki ke bosi bobalani bokominda kumoko mwasi azuiziemi abotele mwana ndundu lokola ndenge tozoloba boye ndeko na nganza me muto apesaka bana soki aboti mwana koka aza mwana yo lingaka mwana na yo wana pese bolingo tango zo boye kopesa mwana wana bolingo aotika la sikona eloko mobo ya mabe na motema na ina ndenge mwana na zokola na mona pena mwana mobo ya kola pena na défaut bongo papa na ya bando considérer ete mwana koli akomi na bambongo ebele soki papa yaka na porte akomi na porte atuni aza babisi aza me ava o kote photo tuna ye mais soki mama ye ba fongoli porte mbala moko mama koti mama ko bimana mutu keke etiki mama mais papa bimaka makolo ba pesi ata tindi mwana kendo pesi 2000 francs faute transport mwana kola na eloko mobo ya mabe na motema na yeke papa na nga linganga te mais yo tango zo bota bana linga bana na yo bazala bandundu bazala bakoka bino ba mama bokilo na biso na ye kobala mwana na yo mwana komi pa na nga boti ndundu mama biso abanda koloba keno mwana oyo ifa zonga kuna po aboti ndundu siko mama bokilo na nga akoloba nini te bakabola kaposo tomoni na couple moko ba bota ta ba SS bakabola bango eza pe musu makila mo be ekutani te yango mona ba bota ba SS ta pe kande mona bandundu bako kabola bango bazande moko te ba SS bakufaka eloko baboya ava bakabola bango ezala ke mona liboso baboti akufi baboti mususu akufi omoni ole ke to sala ka perte ya boy il faut bosani bo se séparer mais na mona ebele baboya ka séparation mais vous vaut mieux to vanda to bota kate mais to vanda ka parce que bolingo eza ozomona mais ndundu akufa kate ndundu azokola ndundu azotanga ndundu azosala musala mama ndundu aza mutu fasi mujinga yebisanga bi soki ka balongoli poso nanga oyo bazwi poso ya mutu ya ba poso na bino oyo ba pesinga eza pasi po mbala tele misanga na nzela poza mwasi kitoko ko banda likolo tina se alors baza batu totika makambo vraiment s'il vous plaît bendo à partir ya lelo soko sana ka débat na plateau na beta po oyo comme na ba black non bo excusenga vraiment bo excusenga e komba black ndundu aza mutu benda kolo bateke mwana ndundu aza mwana te so ba pesinga mo bale ndundu na bala te nandeni yo beta na plateau so continue na beta bilo sangelote na biso continue na coupé non besoin na plateau ya vous avez le droit de savoir s'il vous plaît yo Congo check TV Yasibo Mutombo Congo check TV Yasibo Mutombo